la nuit du 31 décembre 2022, de 20h à 5h du matin, grande veillée d'action de grâce et de séparation avec tous les maux qui t'ont troublé en l'an 2022. Ezali butu ya bokabwani na makambo nyonso oyo nyokolaki yo na année 2022 avec la servante de l'Éternel, la prophétesse Malela Londi Esther Maman 100 jours. Thème Yesu kota likambo nangai na mona mvula ya sika. 2023 okokota ngosu na makambo akala jamais. Zambe ya Maman 100 jours ariepo akota likambo na yo omona mvula ya sika pe na makambo ya sika elongo na Yesu Kristo ya Nazareth. Avenue Bundi numéro 88, quartier Bisengo, arrêt Chibangu, en face Yakin Marché, église Jésus Réponse.